Moki mani mutal na yo, wait yabutan nili bango, muda Afrika. Bakulukan dia mubaya, bukan ini di wanagam.
kwiyaki
Olikolo Emonata Yawezandi Nabiso Kangoiso Yawe Mozali Olikolo Pena Sebikela Unyoso Nyoso Eton Namokili Sanja Penyoto Olikolo Emonata Yawezali Nabiso Kangoiso Akosena epaina yotata Atina amukili oyo Itotaisa polina yo Akolena epaina yokolo Akosena epaina yotata Atina amukili oyo Totalis Olinayo
Amen. Bota. Biblia comme Nathan Toga Atoli. Et la Popalelo, et la Mukana Matthieu chapitre 25, le verset 34. Utani na Komones Masia na Nasala. Bongo Mokonji akoloba na bango na loboko na ye na mobali ete yaka bino bopangwami na tata na ngai bosangola libula na bokonzi bobongisami mpo na bino longwa na ekaneli na mokili. Amen. Bota tozongeli mpo na boki malamu. Toli na poka lelo ina mkana na Matayi to Matthieu chapitre 25 le verset 34. Totani na komona Yesu Masia na Nasala. Bongo mokonzi akoloba na bango na loboko na ye na mobali ete yaka bino bopangwami na tata na ngai bosangola libula na bokonzi bobongisami mpo na bino longwa na ebandeli na mokili. Amen. Bota ya wasunga habatela pesa kimia na mutuna tuta dispose temps mpona koya kosanjola yango. Hii place tozuli toli eza maloba ya Kristo. Koya na ye na kati na mokili ayaki mpona koenseigner, ayaki mpona kotalisa oyo ezali nzela na yawe na kati na mokili. Amen. Bota alors tant que bato basambelaki bato bayebaki nzela na yawe te, bato bayebaki jugement na yawe te, alors esengaki yawe ayeba na koya na kati na mokili mpona kojuge ezali nation. Amen. Bota alors na kati na Christ alobeta arrivé ya fils de l'homme na kati na mokili akoya mpona kojuge ezali monde. Pourquoi juger monde? Parce que tant que bato basambelaki bato bazalaki na kati na jugement ya malamu te, bato bazalaki na kati na justice ya malamu te, bato bakendaki na kati na injustice, bato bakendaki na kati na division, bato basalaki oyo ezalaki bosenga bango. Alors esengaki jugement ya Nzambe eya na kati na mokili mpona kotalisa baye oyo bazali ya Nzambe te, mpona kotalisa baye oyo bazali ya Nzambe te. Amen. Bota parce que totali soki jugement pour que ezala établi na kati na mokili to na kati na endroit quelconque esengaka juge azala na kati na juge azala rien que mpona kopesa na moto oyo aza na raison kolakisa ye raison na ye pe kokondane moto oyo aza na kati na tort kotalisa ye place mabe oyo ye asali pour que mbala nsima ayeba na kozonga na kati na mabe wana te. Amen. Bota alors na kati na juge akozala na kati na katikati mpona moto aza na tort pe mpona moto azali na raison. Na kati na juge akoyinani moto aza na kati na tort pe akoyinani moto aza na kati na raison. Parce que na kati na ngo aza rôle ya juge eza rien que pour asanisa bango bazala ensemble, rien que pour que atalisa bango na eloko oyo asali mbala nsima kosala yango te, parce que eza infraction na miso na yawe to eza infraction na kati na miso na leta. Amen. Bota alors esengaki mpe yawe ayeba na kojuge mokili, esengaki mpe yawe ayeba na kopesa oyo ezali jugement na kati na mokili. Pourquoi? Parce que tant que bato basambelaki bato bazalaki na kati na justice na yawe te, alors susi ya Nzambe na kati na likolo esengaki moto ayeba na kozonga na kati na droiture na yawe. Alors pour que mutazonga na kati na droiture na yawe nde esengaki juge ayeba na kozala koya na kati na mokili mpona kojuge monde, kotalisa bango oyo ezali bosenga na yawe pe kotalisa bango me oyo yawe azokoya mpo ke yawe azala na bango ensemble, mpo ke yawe atambwisa bango esengi rien ki basala oyo ezali volonté na yawe. Amen. Bota alors nde tomoni Kristo ye aza koannonce to kotalisa tant fils de l'homme akoya na kati na mokili, alobi akoya na kati na trône na ye, akosiege to akovanda na kati na trône na ye, alobi akoya na gloire na ye oyo akowuta nango na kati na likolo, alobi akozala ensemble na baange na ye oyo nakoluka kosambisa ezali mokili. Mais alobi ntango fils de l'homme akoya, ntango akoya mpo ke ajuge mokili, alobi akoyebisa akoya kokabola
bai oyo na loboko ya mobali pe akokabula bai oyo na loboko ya mwasi. Alobi na ba oyo bazalaki na loboko ya mobali oyo atiaki na kasi na loboko ya mobali, alobi akoyebisa bango ete bino boya oke bopambwami wuta na tata na ngai, parce que na kasi na bino bopambwami, parce que Yawe abongisi boya kosiege na kasi na royaume na ye, parce que ebongisami mpo na bino wuta avant ebandeli ya mokili. Amen bota. Alors pourquoi aloba na bai oyo atie na loboko ya mobali boya na kasi na bino bopambwami na kasi na tata na ngai, parce que ici na kasi na bino bopana na kasi na bokonzi na ye, parce que epesameli mpo na bino pour que toza deja kopambwama bokonzi wana epesameli mpo na bino, ndi na kasi na bino esengi ete bopana na kasi na bokonzi wana pour que bosiege na kasi na bokonzi wana. Amen bota. Alors na kasi nango pourquoi lobi bongo, parce que eza lisese o Christ apesaki, alobi akoyebisa bai oyo ya loboko ya mwasi bino bolonga bokende. Pourquoi? Parce que alobi na temps oyo nga nazalaki na difficulté, na temps oyo nga nazalaki na pasi, nde bino oyo bozali na loboko ya mobali boyaki kosekonde ngai na difficulté oyo nazalaki nango. Amen bota. Nde batuni ye na tani oyo ozalaki na kasi na difficulté, na tani oyo ozalaki na kasi na malade oyo toyaki kosoutenir yo na kasi na difficulté oyo ozalaki nango. Alobi toutefois malamu nyonso oyo bino bolonga kosala na petit na bana oyo ya mikie bandeko na ngai, nde malamu wana bolonga kosala yango epa na ngai. Alobi tanke bino bokabelaki bango oyo ezalaki eloko kolia, na ntan bango bazalaki na kasi na nzala, alobi bosalaki yango epa na ngai. Na ntan bango bazalaki na kasi na malade, alobi ntango bino bokende koasiste bango na malade oyo bazalaki nango, alobi bosalaki yango mpo na ngai. Na ntan bango bazalaki na kasi na prison, ntango bino bokende koasiste bango na kasi na prison, assistance wana bino bosalaki yango epa na bango te, mais bosalaki yango epa na ngai. Amen bota. Alobi bai oyo ya loboko ya mwasi akoloba na bango ete bino bose retire bolongwa, parce que tant nazalaki na kasi na difficulté boyaki korapanga ezali visite. Amen bota. Alors ngeta esa ete na kasi na bosambeli to na kasi na basambeli na mokili esengaki jugement na Yawe ezala établi. Pourquoi jugement na Yawe ezala établi? Parce que tant que bato basambelaki na kasi na molili, tant que bato basambelaki na kasi na badoctrine quelconque, bato bazalaki na kasi na justice na Yawe te, moto ayebaki oyo ezalaki jugement na Yawe te. Alors quand Fils de l'homme aye nde tomoni le second venir ya Christ na kasi na mokili à travers molimo oye atindi epa Satan. Amen bota. Alors quand que molimo wana eye nde Christ a annoncaki déjà bien avant que molimo eya, alors quand molimo koya ekotalisa péché, quand molimo ekoya ekotalisa oyo ezali jugement, quand molimo ekoya ekotalisa oyo ezali justice. Alors la casse na trois éléments au Christ a parlé qui dit de tirer dans mon corps au totali et des jugements, parce que c'est là qui m'a qui va causer la juger, et c'est là qui m'a qui va pour la casse na justice na Yahweh, mon qui comprendre les alliés jugement na Yahweh. Amen bota. Alors la casse na jugement na Yahweh pour que mon qui comprendre les bossenga na Yahweh les alliés casse na moto. C'est la casse na bossenga na Yahweh les alliés moto. Alors la casse na injustice moto avant na casse na justice. Parce que tant que nous avons la casse na justice na Yahweh, nous moto akozana na miséricorde na prochain ou azapele na ye, nous kaozana miséricorde na ndiko ou azali proche na ye. Amen bota. Alors la casse na justice na Yahweh tant ya moko ya ekosala ete moto alors na casse na konyokola ezali proche na ye, moto alors na casse na konyokola ezali ndeko na ye. C'est pourquoi tant que molimo eye ye ekotalisa ngai ngana yo ete tonyokola ezali ikela mosusu Yahweh ataki pembeni mosusu te, parce que tant que tonyokolaki bango se tonyokolaki présence na Yahweh na kati na mokili. Amen bota. Alors tant que molimo eye ekotalisa ngana tolonga na kati na justice, parce que Yahweh aye déjà na kati na gloire na ye à travers les bako kama toyami, c'est que Yahweh a zonné na kati na royaume na ye pour na koluka ko juger mokili. Alors maintenant to comprendre ete tant que jugement na Yahweh est déjà établi na kati na mokili à travers le ensemble, c'est que l'on déjà na kati na étape de la première résurrection, parce que na kati na première résurrection avant toujours déjà aux amis ici pour la casse la première résurrection. Amen bota. Alors la casse la première résurrection, dès temps il y a eu un juger
nde tolonge na kati na badoctrine oyo tozalaki nango toyei kovanda na kati na doctrine na ye toyei kovanda na kati na gloire na ye na nkembo oyo ye atindi à travers secondaire c'est ntango wana tokosi na kati na loba nzambe c'est toleki déjà na étape ya première résurrection amen bota toyei kozwa vie oyo emankaki kasi na biso tanke tozongi na kasi na justice na yawe tanke tolongwe na kasi na justice nde voilà tozongi na kasi na justice na yawe tozongi na kasi na robe ya nzambe amen bota tant tozongi na kasi na robe na ye nde toyei kokomprendre ete eza difficile pour que mema na kotambola na kasi na justice mais na kasi na facilité nyonso to na kasi na mo pour que moto yawe ayeba na kozala na ye elongo pour que moto ayeba na koleka na étape ya première résurrection esengi na kasi na moto rien que apratike ezali amour kasi na ye parce que na kasi na mo nde ekoyeba na kofaire passer moto na kasi na étape ya première résurrection c'est pourquoi wana yo tanke tokwesi na kasi na amour ya nzambe c'est toye na kasi na bolingo na yawe toye na kasi na loba nzambe tokomprendre jugement na yawe ete eza déjà établi na kasi na mokili amen bota alors tout ça l'effort ete omoto wana ezalaki déjà décidé mpo na biso yawe apesaka déjà na kasi na maboko na biso alors po ke ngana yo tozala juge selon te ezosenga na kasi na ngana to pratique oyo ye etalisa amosa grandeur parce que rien que na kasi na baacte ya malamu mpo ngana toreposer à travers baninga to à travers baprochain oyo baza pembeni na biso nde ezotalisa ete tolongo deja na kasi na jugement ya mokili toyei kokota na kasi na jugement na yawe amen bota alors tosala effort na kasi na biso basambeli ya liloba nzambe parce que tant que toyei na kasi na liloba nzambe yawe akojuge biso na baacte nyonso oyo tozopose na kasi na liloba nzambe na kasi na miséricorde nyonso oyo tokozala yango na travers église na ye parce que alobi na temps oyo nazalaki na kasi na difficulté nde ntango bayaki kosunga ngai nde voilà bato oyo bayaki kosunga to mutu oyo osungaki tanke azalaki na kasi na difficulté nde mutu wana osungaki ngai amen bota nde ayaki kotalisa ete na kasi na oyo ezali le bon samaritain na kasi na le bon samaritain asungaki mutu oyo ayebaki te mais na kasi na baprincipaux sacrificateur balukaki ete bamanifeste oyo ezali justice na bango rien ke na kasi na mutu oyo ayebi to na kasi na mutu aza na même religion nde akomela koporte secours na kasi na ye amen bota alors na kasi na osala effort ete yawe akoyeba na kojuge na baacte oyo bana tokopose parce que lelo tomoni présence na yawe tomoni yango à travers sa grandeur c'est na motu nyonso akoporte main force na kasi na parole oyo ye atindi na kasi na disposition na biso ndi voilà motu wana akoyeba kosoutenir yawe na kasi na difficulté oyo ye aza nango amen bota c'est pourquoi na mai nyonso oyo osala ndi paul aye kotalisa quelque part na corinthienne alobi ntango tozosala malamu tosala yango na bon cœur tosala yango sans murmure parce que yawe akosepela na kasi na libonza oyo euti na foi bikere amen bota parce que tant que tosambelaki tozalaki na libonza oyo eutaki na foi bikere te tobanda kosala yango pour ke mokili emona ete nazosala oyo na kasi na etonga na yawe tosalaki yango pour ke mokili ebetela biso maboko mais ntango justice na yawe eye balobi ntango loboko ya mobali epesi ya mwasi eyeba te amen bota salingi etalisa ete na kasi na malamu oyo osala tosomi trompete te na malamu oyo osala ete malamu wana ezala kashe na kasi na yo mutu oyo akoyeba yango rien ke nzambe na kasi na likolo ye nde akopesa récompense na mai oyo ozosala na kasi na etonga na ye amen bota alors sala effort na kasi na ngana toza déjà na kasi na étape ya premier jugement alors pour que ngana toyeba na kolonga na kasi na étape ya premier jugement ezosenga na kasi na biso tosala malamu na bon cœur ezosenga na kasi na biso tosala mai oyo sa grandeur atalisi biso totambola na kasi na justice na yawe totambola na kasi na amour na yawe parce que yango nde ekolekisa biso na kasi na étape ya deuxième jugement te amen bota parce que soki na premier jugement tolongi te c'est wana obligatoire tokoleka na kasi na étape ya deuxième jugement alors na kasi na ngana yo pour que toleka na kasi na étape ya deuxième jugement te du premier jugement oyo ye à travers le banzambe c'est toyei kopase déjà na étape ya première résurrection ndi toyei kozwa vie oyo emakaki na kasi na biso amen bota parce que tant que toyei kozwa vie c'est eza déjà tomimonisami ete toza balome na kasi na mokili
parce que ya a trouvé bon na kasi na biso pour que alongo la biso na kasi na balosamo tozaki nango alongo la biso na kasi na faux doctrine tozaki nango atalisa biso ezali justice na ye pour que yango nde to bokonzi na ye ebongisamaki mpo na biso alors esengaki pour que to siéger na kasi na bokonzi na ye esengaki toleka na kasi na étape ya jugement ndingana toza na kasi na bobanzambe na kasi na baprédication na kasi na baexhortation na kasi na bakantique oyo wana tozoyoka c'est ezali jugement na yawe oyo azoporte na kasi na biso oyo tobelemi na kasi na liloba amen bota alors tant que tozoleka déjà na kati na étape ya jugement na kasi na ngana tosala effort tomilengela ete na jugement oyo wana tokoplace ete toyebana kokoya te mais na kasi na étape ya jugement wana toyebana kozwa ezali victoire na kasi na biso amen bota alors soki tosali bongo de yawe akobatela akopesa kimia amen. Amen. C'est vrai, ils ont volonté tata, mais côté là, voyez, balakisi justice, tout balakisi jugement, nakata justice, tout nakata jugement, voyez côté là ça a été, bato bakolonga, bakozana loboko mbali na yao, bato bakokoya, ndi bakoyeba ndi Christ alobi on a fidèle et c'est bazala nkola mwana mpate même yenda zana image ya malamu même yenda zana komikitsa même azali mwana oyo basepelaka na ye na kobokola mentaba azali nyama oyo aganga kami na lipona bokonza likolo akozoba meme na loboko na mobali bantaba na loboko na mwasi amen ou amen gota amen comme ça tout ça l'effort nani akoya koleka na loboko na mwasi inani akoleka na loboko na mobali onakata justice na yato jugement tomoni honneur na yao tomoni misana na tata tutikali kana devoir à mise en pratique. Ceux qui ont mettre mise en pratique ma kamto simbi, jime koyate. Ibot amen. Amen. Batel si premier jugement yé, deuxième jugement yé, il va passer troisième. Et c'est qu'il va pas vendre cause à la racheter. Né la police va lever le premier malheur. Il est qui? Deuxième malheur. Il est qui? Troisième Isakoya. Par le premier malheur, il y a qui n'a nini? Il y a na moto. Deuxième malheur, il y a na maille. Mais troisième malheur, il y a na nini? Autres à la bateau te comprendre. Pourquoi premier malheur il y a qui? Parce que batbakota qui na bisala sa. Batbabe bapungwa qui. Batbakota na nzela mabe. Batbakota na nzela banganga. Espoir il wake pa na tata. Nde ya ya ki kobeta. Pourquoi deuxième malheur il y a qui? Deuxième malheur il y a qui bat même étape ya kolongwa na voie yawe. Ya kokota na voie mabe. Amen. Amen. Mutaibi isigila bota na voie normal. Na kena ndako anganga. Na keko simba kisi. Mutaibi wazo na voie normal. Na keikuna koluka. Kukanisa nzoto. Ake kuna komitie kusala befort. Mingano to sala effort. Ya makasi. To Amen. 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 Gota. Amen. Izali pelo kola Christe. Onakat na Christ nini ya koleka. Tangu ya zoleka na fu nombres. Atuni bari ekoli. Na mkini bazolo banini. Kuna bat bazolo banini. Na ba Galilea. Kote tozoleka. Na Samari kuna bazolo banini. Batu msuba zala ina confusion. Balobi peut-être. Monsapoli. Moïse. Côté msuba lobi Eli. Côté msuba lobi Te. Tout le monde est Jean-Baptiste. Amen. Gota. Amen. Mais l'insistance à Christ a dit qu'à Pierre lobi. A lobi. Aux aliments en zam na bon moi. On tue pour na trône. Yatata oye kwete. Osala mayozo sala. Mais nini ekoleka ya lobi. Izama ina makile lobi sete. Izama olimo na tata nanga. Eva na trône. Nikolo no Petro libanga.
ndina kotonga limboba. Amen bota. Amen. Mais bat baye na full nombreuse na mutu mukufu misi. Baye bakangi mwana na Dawidi tala muto banda de naissance na ye misi kufa. Kristo alobi akamata ki muto na bimaki na balabala. Kama chemi muto na soyo na misi atunyo zomo na nini? Abi na zomo na kalukola ka banzete. Amen gota. Amen. Aye ko bua ka deuxième tour soyi ache na miss atine zomo na yabi na zomo na clair na zomo na normal na komo mona bat différence zo pesa entre banzete na bat. Amen gota. Amen. Ne Christ ayebisie o monitango yo bikiao kokota na kati na mboka te koleka na kati na mboka te kotamba na kati na mboka te yo salama zonga na kati anda. Gota amen. Amen. Eza pendenge toli lelo ye. Motutang azana mikakatana difito ya mbili loba. Okomi na kati na balabala se retrouver et sengelo zonga na ndako. Tango yoko zonga na ndako ndoko se retrouver makambala. Tango yoko zonga na ndako kosala bilan. Tango yoko zonga na ndako okoyeba ndeko sala constant na vie. Tango yoko zonga na ndako okoyeba ndako ngangeza mabe. Amen gota. Amen. Nde Jeremia lobaki bobi menelanga te. Botambola na nzela te. Nzambe moyina azali na mopanga pesoma. Ezali koyingela. Yazo lukaka koto bato bazali na bilembo ya Nzambe. Amen. Amen. Amen gota. Amen. To sala effort. Oba epina kata jugement. Ndebzo tofandi pona kotalisa mukili eza kosa na tata. Mukile yake talisaki batu nini? Uzwa, mbongo, misala, voyage, ubota, se retrouver, mais biloko nyonso les apamba ekotikala mutu amemaka elokote, mutu ayaka elokote. Amen. Amen. Na mutu ezali mutu a réservé pour na molimo na ibika. Amen. Amen. Tolina mukuse ya manato simba, kuchena misala, wete yawe akana kobatela biso na nzoto pour na molimo. Amen. Amen. Tete pour la vie sainte. Oh, 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 oh,
Libota main. C'est vrai, comme il a suka pendant kuzunga, le vite monde na maintenant, samedi to ko sala salon na prison. Samedi to sala salon na prison, mageza makasti me na kati. Na kati ya prison, moi matiti ezali. Samedi to monde na to bande ko sala tâche wana ezali malamu. Pina nzela mwangu. Amen. Amen. On ordonnance ndenge lobamati to bungana. To sala effort pour régler yango. Pour ma camion c'est à la peine à kimia parce que kuna ezali bakisi ya bato. C'est ça. Tant que je bongo confiance wana to bebisaka te parce que mbalasima tokoya kozala na difficulté tokozala na mwa passe po toyeba nde ko se retrouver na mosuni. Amen. Amen. Tozonisi matende pana tata. Mopesi na kimia pesa kimia na mosuni na molimo bunda bitumba temo izalanza mna libota po tokote bazala bana na yo. Bolingo pena makana ko sala libota na nzoto ko no molimo babele mepa na yo tole binyo evanda kati na nzoto na bande ko nyonso o ba yo kito o ba kolanda pe même na niveau musika ibota bomo malamu to singu na komishina aita lobi. Amen. Amen. Boboto na tata eza na batu nyonso. Kama bwana tu. Kala. Tuzoni malio na kama